Kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu. Kombona yo makasi nanga, kombona yo makasi, kombona yo makasi nanga, kombona yo makasi, kombona yo makasi, kombona yo makasi, Yesu, kombona yo makasi, kombona yo makasi, kombona yo makasi, Yesu. Kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga nanga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu, kombona yo elonga, kombona yo elonga, kombona yo elonga, Yesu. Kombona yo elikia nanga, kombona yo elikia, kombona yo elikia nanga, kombona yo elikia, kombona yo elikia, kombona yo elikia, Yesu, kombona yo elikia, kombona yo elikia, kombona yo elikia nanga. Kombona yo solution nanga, kombona yo solution, kombona yo solution nanga, kombona yo solution, kombona yo solution, kombona yo solution, Yesu, kombona yo solution, kombona yo solution, kombona yo solution, Yesu ngai namona yo, Yesu namona yo, namona yo, Yesu namona yo, ngai na simba yo, Yesu na simba yo, ngai na simba yo, Yesu na simba yo, ngai namona yo, Yesu nanga namona yo, ngai namona yo, Yesu namona, oh nanyako kanina yo. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kuma, anako kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kuma, anako kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yese kumama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, oh il est vivant, Jésus, il est vivant. Le tout-puissant Jésus, il est tout-puissant, le tout-puissant Jésus, il est tout-puissant. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, mama, oh il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant. Les tout-puissants, Jésus est les tout-puissants. Tout-puissant, Jésus, le tout-puissant. Oh, le pain des vies, Jésus est le pain des vies. Oh, le pain des vies, Jésus, le pain des vies. Alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, anyako kanina yo, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, kombona yesekum, alléluia, Hosanna, alléluia, nanaya, alléluia, nanaya, alléluia, Hosanna, alléluia, nanaya, alléluia, nanaya.
Hosanna na Yahweh, Kimbo Alléluia, Alléluia, Anandaya, Alléluia, Anandaya, Alléluia, Anandaya, Alléluia, Anandaya. Jésus ne changez pas, Jésus ne changez pas, Alléluia, Jésus ne changez pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, alléluia, Jésus ne changeait pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait, Jésus m'a libéré, Jésus m'a libéré, alléluia, Jésus m'a libéré, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne changeait pas, oh alléluia, 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 alléluia. Abongwanite, alléluia, alléluia, alléluia. Azanzambe, alléluia, alléluia, alléluia. Azaawe, alléluia, alléluia, alléluia. Tobelelie, alléluia, alléluia, alléluia. Tobelelio, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 amen. Seigneur, ton pambolio, na combo, na Yesu Christo, Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Totiki, mayangani apoko alelo, namaboko nayo, du début jusqu'à la fin. Zoa contrôle et au Père de gloire. Que cet appel à la prière soit entendu par tous. Au nom de Jésus-Christ, appel au ya prière et kotanama botanyo soba ko répondre n'appel na yo. Alléluia. Zabazali ko ya ko répondre na ngate mais epai na yo. O tomboli yo papa, o komisi monene na yo. Alléluia papa, du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, soit contrôle à nyonso. Nyonso ezali ko confesser kombo na yo te. Mosika na biso na kombo na Yesu. Alléluia papa. Moto nyonso ya mopaya. To bengani yango ezala mosika na biso. Au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, Seigneur, que tout l'honneur te revienne, car en toi il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Papa, alléluia, nous c'est que ça papa, avant to kende kolala, papa, butu alléluia, ça butu ya kimia pona moko na moko, et grâce na yo, et ça la likolo na biso na poko alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé. Dans le Seigneur, na pesi binombote na kombo na Yesu, bande konyoso mozali connecté, bande konyoso tozana biso ensemble, na distancé na molimo ezalakate et tozali ensemble, yango de temps tozali ensemble ezali temps ya mystère ya nzambe okotanga yango na mukanda ya Psaume 133 ko bana verset 1 tina 3 et tant bana nzambe basanganaka, bien-aimé, il se passe de grandes choses. La sécurité est doublée, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu as kosangana, tant que tu as dit mais Zambé Azaoumane la biso et que tous ensemble, yango c'est de là que l'Éternel envoie la bénédiction. Yango oye yomoko lingite bénédiction wana et voisine na yo, azwa yango cousin na yo, cousine na yo, frère na yo, azwa yango yango de to benga pe bamsusu afin que to comme une grande armée pour l'Éternel. Ah, tozali koya na ba prière de mbate prière ya poka auto-intitulé yango prière agressive du soir yango bandako na biso esengeli ete epe la moto bandako na biso e diable akoki kosakanela yango lisusu te, bomoi na biso diable akoki kosakanela yango lisusu te. Totelema na prière, réveille-toi mon frère, ma soeur. Ah oui, ezali prière ya bato ya église te, ya doctrine ya église na bino te. Ah wa tozali kaka bato ya Yesu, ba commando, ba guerrier,
ba combattant spirituel ba oyo ba ozolinga ya makambo ekobonga yango moko te soki yo telemite ya yango de tozali koya na poko nyonso avant ya kokende kola yango nalobaki ete poko nyonso na banda korapele bino ete priere ya poko basakanaka nango te priere ya poko ezali priere okota yango mpenza olia mino po ete ezali moma moko oyoka te bakende kolala alamuka te ti lelo bien aimé dans le Seigneur butu ezali tango oyo malade eyaka makasi ezali moma oyo bandoki basanganaka basalaka baplan ebele yango nde tokodétruire yango avant ke basala yango biso totelemi tobeleli le roi des rois. N'est-il pas écrit que toute arme forgée contre vous est sans effet? Bien aimé dans le Seigneur, eli koloba tango ke na batelier na bango bazali ko assembler yango de place nzambe azali ko panza yango de tina otozali ko yela ba prière ya pokwa tola la pongi ya kimia pongi na biso ezala ya motungisité. Bien aimé dans le Seigneur, na micro na pokwa lelo ezali wabino monte Philippe ya ka pokwa nyonso yaka to bondela ensemble 30 minutes kaka dans sous tolexaka quelques minutes likolo ya ezali pona bolamu na biso yango benga pe bande comme susu bete lisolo oyo pa moninga ete afin que biso nyonso to banda ko kumisa nzambe avant ya kokende ko atako yebike oko ya kolala sima mais aussi obongisi terrain na yo yango koloba teke non nala nanu muke ena ko bondela sima et diable akoya kolekisa yo au baluki au fongoli misu 4h du matin 5h du matin 6h du matin au ladité et au bondelité yango de milimabe et sakane na yo. Bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder tokotanga maloba ensemble avant tokota na prière ya pokwa lelo. Bien aimé dans le Seigneur, tozali na réflexion otozala ngo mikolo yake tozo bondela mingi tozo kila mingi mais tozo mona résultat ezalité tozo mona vie ba vie ezo changer te tozo mona bandeko baze belé soki otali boye oyokeli ye na mawa mais ye moko kutu azo miyokela mawa te ndeko langa pona ni pona d'abord envoûtement tant que mutu oza envoûté tant que mutu oza envoûté ba prière na yo ekoko koma ipana nzambe te peut-être vie nyonso eza bloqué na ba prière bloqué oza envoûté eza na momoko eza na kati wana voûte ezali lokola vase moko boyo ndenge ke bazio lokola mula ndenge to banda koyoka keno bachaka ko tuna mulanga envoûtement eza ndenge wana zuwa ke bazio bakosi na mulanga nini okosa yango de envoûtement yango wana bien aimé dans le Seigneur tozo bondela mingi résultat ezate soki ke oza envoûté prière na yo ekokoma epai na nzambe te ndeko nanga prière na yo ekokoma te ezosenga intervention ya Jésus-Christ ezosenga intervention divine po ete obima exemple Pierre na kati na boloko enchaîné akangama tala banvoûtement yango wana bakangama kolo bakangama boko na kati ya prison entouré de basoda ndeko nanga c'était impossible que Pierre abima mais envoûtement mais bandeko kuna na ndako ya Jean-Marc papa sunga nzambe sala ozomona intervention il faut kala intervention ya nzambe po ete obima na envoûtement ezali moko oyo ezali kosala ete batu mingi ba prière na bango ekoma te epai na nzambe bazali kolela butu nyonso na sala yango de soki ozo sentir que oza vie na yo eza bloqué prière likambo wana obondela ngo bambule ebele ezo changer te kutana na musali na nzambe pe ya solo pe kende solo la na ye pe yo moko banda ko bondela te Seigneur révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas soki surtout ce que yebi que no banga na yo nzambe mais oza envoûté koza envoûté ezali que tala eza lokola mutu ya liboma tala babenga bamusulu ke un fou joyeux aza na sengo na se alboma na yewan na se alboma na amiyebi ke aza na ye bien azomona kuti mais biso batu tozomona ke aza liboma yango de batu envoûtement ezalaka ndenge wana yeloko ya liboso ezalaka diable abomaka conscience ya mutu soki abomi conscience yango de moyen osala ezalité moyen nzambe ayoka prière na yo ezalité yango bien aimé dans le Seigneur Pierre yemoko alingaki abimate na envoûtement wana na kokanga o bakangaki ye basinga wana esengelaki intervention extérieure. Il te faut une intervention extérieure.
Mais d'abord, la prise de conscience, il y a état aux alliés na yango. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango bien-aimé. Tomoni était Pierre Yemoko alali kutu pongi tala siko bilembo ya envoûtement. Bilembo ya envoûtement ezali ke Pierre na kati na boloko place azalaki enchaîné mais na makasi ya ko prier ezalaki susulte alobi ke non ndenge na boye et si nazomona kutu c'est sur le plan pratique azalaki pe na raison c'était impossible. Yango de Zambé au biso tozo sambela. Il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango de il fallait intervention de l'extérieur. Na bandeko bazali baleki yo na sur le plan spirituel ke bandeko bo sunganga na prière. Bandeko oyo babandaki ko bondela. Babandaki ko bondela. Bien-aimé dans le Seigneur, que papa, basi babomi Jacques. Basi babomi boye. Mais tu tikali kana Pierre, oyo mutu azaki na Jésus, oyo tikali oyo tokoko yoka penza de bouche à oreille que mutu afanda na Dieu balingi baboma. Papa, ceux qui tongo kaka itani, bakokata epe mutu. Intervention de l'extérieur. Envoûtement ezali eloko moko mabe. Envoûtement ezali que prison. Bakotisi yo na kati ya prison, oza na kati ya prison, ata obimi kapita yaya. Osala eloko moko te. Autant maintenant ezali milai, mais bien aimé dans le Seigneur, autant na kaka. Actes des Apôtres chapitre 12. Vers le même temps, Hérode s'est mis, premier verset, s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Bien aimé dans le Seigneur, au Kotanga, Maloba Oyo, mais au Komona était, Mandeko Bazalaki na kati ya Yandako, ya Jean-Marc, Bazaliko, Kobondela, bien aimé. Pierre était gardé, dans le 5e verset, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église, bien aimé, l'église est l'occupe comme faible, ezo a makamba batu, pendant ko bonde la pona batu, batu o baza envoûté, azo mona faute na été, il ne voit que la faute c'est l'autre. Yango envoûtement yangwana. Envoûtement et la conscience, mutu okoma abattu, mutu okoma désespéré, mutu okoma que nazo mona kutu ndenge na posala te, ata kutu tango nazaki na mukili kutu ezalaki boyete. Na ifaki bino ke na yoka témoignage wana ya sel wana 54 ans abalate abotate aye ko se retrouver envoûtement tango elongwe. Envoûtement elengi koloba bazipi yo misu et misu ezali ya kozipama. Ozo mona te, ozo mona yango diable akokomisa makambo nyonso normal ekomi makambo ya mibale yango kutu nalingi lisusu te mabale yango kaka boye navanda na ngai kaka boye c'est ça l'envoûtement. Makambo ya basi yango kutu nazwi badéception ebele ozwi déception ebele mais zonga epa na nzambe toluka nzambe luka mpe bato babondela mpo na yo soki ke yo ozokoka te. Pierre abandaki kolala, Pierre abandaki kobondela te, mais il y a eu l'intervention de l'extérieur. L'intervention de Dieu. Il faut l'intervention de Dieu. Et voici un ange du Seigneur survint. Verset 7. Et une lumière brilla dans la prison. Lumière ouanatango brilla dans la prison. Ba prisonnier ba monité. Ba sodo ba bandaki ko kengela Pierre ba monité. Tango le Seigneur était envoûtement et koya. Pour comme libre, peut être prier dans le comme pas dans ensemble tant que vous en envoûté, enchaîné, lié et là comme côté et que salima. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ce métal-là. Un seul serviteur de Dieu, outil l'ora. Seigneur a dit que kende ba délivrance na bino bozolo ka ya ba 10 ans 15 ans na yangote.
bandeko na butu moko kaka nanda ko ya Jean-Marc butu moko kaka balobi papa tongo etana te papa soki tongo etani bakoka te mutu ko to bondela kana détermination te tango zo bondela na détermination te yango de moyen zambe ayanola yo ezate yo zo bondela na ba émotion wana ozo bondela na ba sentiment ozo bondela na ba stress wana na kobanga ke na kokisi 42 ans na kokisi 49 ans non avec détermination bandeko ba bondela ki il nécessite d'adresser des prières à Dieu pour Pierre et papa ba prière et que n'est pas ensemble ba prière et que n'était que siko okata yango tokati ba prière mingi tozozo réponse était pour toke kaka biso moko mais souligner verset 5 il y a Acte 12 place tozali que Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Babanda kokende prière na bango ezalaki adressé na Hérode te ke to buka ye to kwisa ye nzambe to buka Hérode to tie na libuka non Seigneur sunga yango nalakisi nzela mosusu po ete nzambe ayanola yo zonga e oyo babengaka yango prière ya invocation tango ke ozali koinvoke ozosenga secours yango nde nzambe akosala osali déjà 8 ans osali déjà 9 ans osali déjà bambula ebele ezosimba kaka te yaya yango nde moko ya réponse ya mituna oyo bazali kotuna ke mpona nini tozobondela mais ezochanger kaka te nzambe azoyanola te siko changer baprière na yo lokola bandeko oyo prière na bango ezalaki adressé na menace oyo bazalaki nango te na bandoki ya famille na bango te na bandoki ya kote mama te na bandoki kote papa te mais prière na bango ezalaki ete Seigneur tongo etana te soki tongo etani ezalaki butu oyo bakangaki Pierre yango tozolobaki prière butu ezali moment ya kosakana nango te mais mpona nini bakangaki ye na moi te bakangaki ye na butu balobi papa tongo etana te bakokata ye mutu akokufa toza na posa na ye yaya ata yo moko soki oza na moto akokobondela mpo na yo te yo moko bondela epai na nzambe sikoyo bapriere na yo ezala adresse epai na nzambe nzambe esunga nzambe olobaki ete mutu l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul mais tala lelo nazanga moko papa apesanga mobali papa apesanga mwasi baadresse bapriere na yo epai na nzambe yango nde moko ya réponse toye nango tokoya kozongela makambo oyo elekaki na nsima ndenge bachaine ekweyaki mpona faute de temps tobondela na pokwa lelo avant tokende kolala mpona nini tozobondela bapriere beli ya katango nanu luka o arrange na nzambe ozomona te ke oyibaka ti lelo okende koyiba na magasin ti lelo baparfum oyibaka ti lelo ozomona te wana nzambe akoyandola yo te tala bongisa nanu na nzambe mais na bato oyo ke oza malamu na nzambe mais makambo ezosimba te prière adressée à Dieu yango nde eloko oyo tokoretenir na pokwa lelo avant tolala papa tokumisi yo oza malamu oza nzambe ya bomoi na ngai papa merci pour la parole na yo olobeli biso na pokwa lelo ete Seigneur notre Dieu mpo na ntina ya envoûtement alléluia envoûtement et emprisonnement spirituel yango nde moto ezali koempêche biso ete prière na biso ekoma epai na yo ntango ke moto azali envoûté donc elingi koloba ke oza bloqué oza okangama na baprière na yo ezali ekangama eloko moko te eza libre bien aimé dans le Seigneur un prisonnier il est libre ke na prison mais il y a libanda te eza na prison wana eza na bamoment eza na cellule oyo bapesi ye wana yango ndeko na nga oza limité oza bloqué oza envoûté yango ezali yango nde moto ebloka na baprière na yo luka relation malamu na nzambe merci papa ete ozali nzambe tobandi koadore ye bien aimé tozwa quelques minutes mpe toadore ye ezali culte na culte ezali moment oyo toyaka orendre gloire epai na nzambe et l'adoration attire la présence de Dieu moko mpe ya réponse ya mutuna oyo ezali ete mingi bayebi koadore nzambe te mingi baadoraka nzambe te bakendeke kaka bapriere nyonso kaka priere ya combat bien-aimé ton de Seigneur adorons-le ce soir il est Dieu d'être adoré
En toi, Seigneur, il y a ni changement, ni ombre de variation. Bien-aimé, tozo pambola et pour na souffle de vie, tozo nango na après-midi à l'élo. Na pourquoi l'élo, tozo kumisae, et ozali na bomba. Olekite obantuti na camion mukolo oya l'élo a kufi l'élo. Tola mukaki na et. Et au moni l'élo a combien ben? Kumi sans zambe. Au moni banana bazali en bonne santé, kumi sans zambe. D'abord battre lui so bandatongo. Alléluia. Na mukolo oya l'élo. Moko na moko abimaki asala ki makambu na ye. Mais Zamba azaki nzambe na biso mo bateli malamu. Abasoki o bateli te. Nani mususu ya ko batela. Azali te pe akozala te. Alléluia papa. Merci pour la journée malamu. O Zambé nanga soki na yo te na okende susu na na. O Zambé nanga. O zabomo nanga papa. Eh Seigneur. Nzambo papa kumama na yo. Sanjula mana yo. N'après-midi alléluia. Alléluia. Azali awana pourquoi alléluia bien-aimé. La prière, et il y a pourquoi la prière agressive avant tout que décollage. Bien-aimé, mais adorons-le d'abord avant tout que de. Pour adorer wana yamonde tozali ko sarme ko lata bi bunde ya molimo. Ango tozali toujours na présence nae. Alléluia. Et Psaume 46 verset 2 à 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dieu est pour nous. Pour nous, que Dieu est pour moi. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte. Que nous sommes sans crainte. Mais le que je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que le montant chancelle. Alléluia. Ata ndekolanga ata ko ezali koninga. Ata ozali envoûté ko bangate na poko lelo ba prière na biso to ko adressango epai na he. E ko bangate ata ba chayo na mulangi. Ata ba levi ko bala te au nom de Jésus ko bala. Ata ba levi ke makambo ko bonga te au nom de Jésus ko bonga. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu. A déclaré en go été et ko changer ko ete ko mami ete babandaki ko bondela pona petelo te azalaki ya ko lemba yango na ko bondela pona bino na poko lelo ete zo boko na nzambe nzamba tinda monji na ye na bomo na yo abimisa na situation wana mais toi adoré nan alléluia to kumisa yo papa ozali nzambe munene ozali nzambe osali ozali komona na pe ozali komona na te et toute la gloire te revient. En toi, Seigneur, je mets toute ma confiance. Alléluia, Elika Basanto. Elika Nangai, papa. Na tombolio, na commission monene na yo, na après-midi alléluia, na poko alléluia, to tombola he. Alléluia, to tomboli yesu na bandaku na biso, na ndaku wana bisika uvan. Tam susu bamvutu me ezalika rapport na ndaku wana. Na mikolo ko ya to kosala so, poko moko prière kaka ya délivrance ya ba demeure na biso ba domicile na biso était to ko isa nyonso ya mungula ko isa yango au nom de Jésus. Papa to pambolio to zo tombola yesu na bandaku na biso na misala na biso to tomboli yesu na bana na biso to tomboli yesu na nyonso to kosala to tomboli yesu. Il est digne de te adorer. Adorons-le ce soir. Exaltons le nom de Jésus. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé. Tozobele la kombo na Yesu et couvrir butu na biso. Alléluia butu o ezala couvert na kombo na Yesu ndaku na ezala couvert na kombo na Yesu tobele les présences na ye. Ba yeko ba kende que Seigneur apprends-nous à prier. Ayebisa bango bobondela que ton règne vienne. Tozobele la règne à Yesu katina ndaku na yo. Na bisika wana ofandi bele la règne à Yesu. Seigneur que ton règne vienne. Na ministère na ngai papa. Na bande ko nyonso pesinga ete na kamba. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et de mettre au paiement ensemble. L'icône na biso. Papa limbisa biso. Na mabunga nyonso. Na ba erreur na biso. Na ba manquement. Ba désobéissance na biso. Alléluia. Na maluba nyonso to bimisaki. Na bisika nyonso ya mabeto tamboli. Papa limbisa. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il est écrit qu'il a été offert pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Qu'on s'est culpabilisé. Alléluia. Na pourquoi alléluia.
qu'on s'est culpabilisé, il est venu pour nous justifier. Moko na moko azosenga justification na ye na poko alelo. Na prière ya poko alelo. Alléluia. Papa justifie non. Papa justifie banana yo pesinga ibango papa. Justifie bango zambe tata. Et tes Bible le vieux te na jamais abandé ko bon de la pona pierre. Ngai nazo bon de la pona bango. Ndeko na ngai yo moko bon de la pona yo. Alléluia. Au nom de Jésus. Justifie biso papa. Bien-aimé dans le Seigneur to continue à vivre à sujet na biso poko alelo. Ya ki prière na biso eza la prière ya invocation ko invoquer qu'on s'adresser directement à Dieu. Et non qu'on kende na buki na kati non. Prière na biso eza moko na moko azotika vi na ye na maboko na nzambe. Alléluia. Nzambe na biso kombo na ye Jéhovah Jireh. Nzambe wazali ko pouvoir na ba besoin mental siko vi na yo ndenge ezali. Alléluia. Banda ko bondela pona yo pona couple na yo pona libota na yo pona bana na yo. Alléluia. Directement il paye dans nzambe que Seigneur tala ba pasi nanga. Papa kota makambo nanga. Papa mimonisa kati na bombo nanga. Lève-toi Seigneur pour me secourir. Lève-toi Seigneur notre Dieu. Yaya obuki ezo bukanate yaya. Alléluia. Belle moto moto ezo pelate mais belle la epai na ye. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Kokobo de la situation n'a eu changé? Papa, lève-toi pour restaurer ma vie, pour restaurer mon ministère. Restaure-moi Seigneur. Lève-toi Seigneur pour me réorienter Seigneur. Réoriente ma vie. Papa, natambulaki nangai moko bomonite. Mavala oto kede kokota. Bien-aimé dans le Seigneur, et comment bololo ponani. Tozwaki orientation ensemble te siko tozongi na makolonai. Prière ya invocation. Yango de na la kisio. Astuce on a pourquoi les lots de konanga était banda siko. Semaine au mobimba. Ceux qui va aux Olanda. Ba jeune wana ya église na bino kolanda ba sujet na bangote. Bandande ko adresser et pas une ensemble ba prière na yo kolanda te ke o élévation tozo mon ngo pété. Ya banda ko s'adresser pena na prière et invocation ba supplier ensemble pe ba confesser que ozo confesser ma sumu na yo papa limbisanga papa na sa dignité na belle nyonso na sa papa sunganga yi papa lève-toi Seigneur, lève-toi Seigneur. Il est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Papa libade zozanganga, papa mukande zozanganga, papa kimye zozanganga, papa likamosongo de zozanganga. Yo mokomto yebi likambuna yo yaya. Rebondela epai nanzang. Papa, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ezo kokisamate papa. Tanda nyonso zozanga yo wana. Ketala papa, papa mabote zozanganga, papa libade zozanganga, papa mukande zozanganga. Koma yango atako koma, ndenge ndeko wana rebake, ye akoma kana papier, aye nango liboso, tango na prière wana, atango liboso ke papa, na kotisi ba demande nanga. Bien aimé dans le Seigneur, et dans l'expérience spirituelle, et comment la Bible a été, bien aimé dans le Seigneur, doléance na yo epai nanza, voyage nangai papa. Papa mbongo ezozanga ngai na maboko. Alléluia. Finance ezozanga. Ya pona mvute matango ke bamvute yo. Okomona mbongo te, okomona libala te, okomona eloko te. Papa longola ngai na bamvutema oyo. Papa conscience na ngai esala. Papa vie na ngai comme normal. Ekobelela yo na poko alléluia Seigneur. O normaliser vie na ngai. Alléluia papa. Alléluia vie na ngai comme normal. Ba négativité nyonso elongwa papa. Papa banomalie nyonso ezali kati na vie na ngai elongwa. Bien-aimé nalobaki na bino ete prière oyo ya ba anomalie ba négativité tant que vie na yo eza nanu débloqué te ya nakoya nango. Papa débloqué vie na nga. Vie na ngai ezali bloqué ozobaluka kaka place moko ya tina otoye kobondela na couple na yo na bana. Alléluia. Progrès eza te pourtant ekomami ete vous marcherez de progrès en progrès. Ya banda okobisa 1000 euros. Kende ke usikate banda otinde biloko bamela otinde biloko bamela tala musala ya vutema yango wana hala musala oyo diable azali kosala ete ba prière na yo ezokoma te yango de biloko nyonso esimbaka te ozomona te ke makambo nyonso ezosimba te yango ba prière na biso epai na nzambe yaya tokoyi na suka ya prière oyo yango nde babandaki kobondela abandaki kobondela mpona petelo ye akokaki te
azalaki envoûté, azalaki découragé, yango nde envoûtement et même aka découragement. Yango moto azokoka susu kobondela te mpo na ye alobi ke esuki jamais na ndimi kutu te ke nakobota susu na ndimi na ngai yango susu te 15 ans yango tovandi na mobali nazobota te 22 ans yango nabota susu yaya tika nayebisa yo nazolakisa yo nzambe ya impossible epai na ye impossible eza te. Hey Sarah ménopause plus abota ya okobota zalade na kondima eloko na koko simbela yo te eza kondima yo moko simba kondima na yo au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur Dieu tout-puissant, alléluia, vous bénisse et vous garde. Bien-aimé dans le Seigneur, au mon amounene nanzambe, au mon amounene nanzambe, alléluia, apambola yo, au mon aloboko na he, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, loboko nanzambe tikete na bonde la pona yo. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il te donne la grâce, qu'il t'accorde la grâce. Prière oyo na salle la kango bino pokwa nyonso. Yango tikete l'église à la spéciale prière oyo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse. Sois béni, ma soeur, que tu sois protégé par la main de Dieu. Tikete na bonde la lokola ba église bandaki ko bonde la nandako ya jama ke pona pierre ngai musali na nzombe na bonde la pe pona yo. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant fasse luire sa face sur toi. Moulile longwa la vie na yo, moulile longwa. Au nom de Jésus longwa. Moulile longwa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, qui t'accorde la grâce d'accoucher, la grâce wana. Ya mukanda grâce ya nzambe ya libala grâce ya nzambe ya vie échangée ya ba bonne nouvelle na bonne nazo bonne la ponario na pokwa lelo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, zamba visiter yo au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te visite. Alléluia. Bima na mfutema wana au nom de Jésus. Na mulangi wana bachayo bima na kombo na Yesu. Na prison wana bima au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Na ba blocage wana au nom de Jésus na buki yango na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois visité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois débloqué au nom de Jésus. Ma blocage non c'est quoi? Alléluia. Na kombo na Yesu. Que le Dieu tout-puissant tourne le regard vers toi. Papa, il est écrit que le ciel de l'Éternel parcourt toute la terre. Et mon andeko na masimuba na pourquoi lelo. Tourne le regard vers lui. Tourne le regard vers elle. Seigneur papa. Alléluia. Tourne le regard vers ton enfant. Alléluia. Papa, to vivre gloire, to vivre puissance na yo. Alléluia. Qui tourne le regard vers toi? Qui te donne la paix du cœur? Qui te donne la guérison? Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Alléluia. Qui te donne la paix? Qui te donne tout ce dont tu as besoin? Et pour vivre, et pour la piété. Pour vivre, et pour la bonne zambé. Piété ou anatom sous. Au comprendre bien, on bien appeler ça le pays à bon zambé. Vie des prières na yo fungwama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que envoûté au monde de la ténèbre et yibaki. Et zongisango au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pourquoi pourquoi extraordinaire pour nayo au nom de Jésus. Libala nayo allait restaurer, vie nayo allait restaurer. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, yango Luka kapé basali ensemble Luka pe soko moni ke obondeli yo moko ezo simbate babandaki ko bondela pona pierre na ndako ya Jamar que Seigneur sala Seigneur sunga yango bien-aimé to badi ko koma na suka ya prière la biso pourquoi lelo. Alléluia. To tiki butu na biso na maboko na nzambe bondela bien-aimé dans le Seigneur sujet. Et donc, le télé n'a pas quoi de l'eau qui change dans ma prière, qui est directement adressée dans Zambé. Elle a directement adressée dans Zambé, que le Seigneur intervient. Yangode, ma tombé à Kango, ko invoqué Zambé Yangwana. Tombé les limakila,
Makila na Yesu na ba demeure na biso pe na bomo na biso Seigneur protéger biso na butu ya lelo. Pas de contact et dans la biso et dans la bande na biso pas de contact dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, communication mon côté banda kuna biso papa. Et la connexion mon côté dans le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Par connexion nous sommes dans le monde des ténèbres on a combo na Yesu to briser yango na briser yango na ndako na yo pe na ndako ya bana na yo na combo na Yesu Kristo. Alléluia. Makila na yezinga ba demeure na biso yezinga bombo na biso na bana na biso baza la protéger pour être croire au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé toi et ta famille. Na ba famille biologique na biso baza la protéger. Na ba frères et sœurs dans le Seigneur dans le monde entier. Makila na yo et protéger bango. Bouclier ya foi et protéger biso. Alléluia. Yo te motoloba que mon côté a troublé pour gina bino. Papa mon côté a troublé pour gina biso. Mon côté a sursauté, pas de cauchemars, pas de mauvais rêves, Seigneur. Na combo na Yesu, pas de mari de nuit, pas de femme de nuit, na combo na Yesu. Gloire na Yesinga, libota na yo. Na combo na Yesu, na combo na Yesu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin, qu'il vous donne la paix de vivre, qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre et pour la piété. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons, il est digne, il est digne. Yaya kobangati, azana bomo, yangodi. Ce qui te bongisi madame, comment a été solution et que pesa medabiso, nzambe akoyanola, ba prière na biso ndenge ayanola ki, y oyo bandeko babanda ko bon de la nanda pe jamais quelqu'un na pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, ba communiquer na biso et zaliboye, pourquoi nyonso to zaliko kutana na prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Mais dès qu'on a 2023, oyo, salé l'ensemble de l'engue, ou sala qui était, na ba bolembu, na ba benyonso, et année 2022, et c'est le qui changeait, prendre conscience, ya ngonde mutu, et aller interpellation, ya moko na moko, changer méthode na yo, ya ko prier, ya ngobo monito intitulé, était, année otoko, qui ko prier, ndenge nini, changer prière, le zomo na teke, ba difficulté, ma makambo, ezali ko changer, te na vie na yo, ya ngonde, esengeli était, o changer, méthode na yo, ya ko prier, pe, il faut changer comportement, il faut bon, il faut se repentir, il faut se conformer à la parole de Dieu pour que la prière na yo est efficace. C'est au koki kobo de 365 jours. 365 jours, mais tant que yo na no changer na no te de kolanga na yebi ke elo mo côté e ko changer yango yaka poko nyonso do prier ozala concentrer o tia makambo nzambe na motema epela moto pona makambo nzambe nete ba prière boy ezala te ke lelo monani o lekisi mikolo e komi ke mona na kate tous les jours sala effort année au salé fort de Konanga 21h ezali heure ya Bruxelles pays à Paris yangonde de Konanga yo ezali en dehors ya ba fizo horaire oyo tala air na bino ezali air nini de Konanga tongo nyonso tozali kokutana na ngonga 6h yangonde moment o tozali ko ya poete ko invoquer nzambe boyo kike na kiti ya lelo to lebeli mingi pona tina ya ko invoquer ezali tango o ke muto zali ko ya epai na nzambe ko lakisa ba posa na yo ko belela intervention ya nzambe ke Seigneur asala na ba prière mususu ana tozali ko kota na ma prière ya combat ana ezali biso tozali ko s'engager mais wana ezali prière ya ko engager nzambe ya kwente ya ko benga lokola ndenge to benga ba policier ndenge to benga ba pompier ete moto epeli okoki ko bomango te yo moko il faut une force de l'extérieur yango wana dekolanga yango Monique Pierre ba libéra qui est pambaté parce que il y avait l'église priait pour lui dekolanga yango tongo nyonso ezali pona bongo ke to ya ko belela ko invoquer nzambe yaka mais ya samedi na dimanche wana de tozalaka na 5h30
lundi ti vendredi 6h du matin 6h ba ernionso ezalika ka Bruxelles na Paris ndekolanga yango nde etikali biso to bondela elongo chaque tongo yaka ndekolanga. Bien-aimé dans le Seigneur, yango mukolo nyonso ya misa to bondela kapona bana to bondela kapona pona mariage to bondela kapona stérilité yango yaka mukolo nyonso ya misa to bondela ndekolanga nangonga 21h kozanga te bien-aimé dans le Seigneur. Okotala awa na description okuta ba coordonnées na biso nyonso ce qui osana problème spirituel yango de toko sungayo na losambo ndekolanga pe na sewana okomona susu numéro ya compte bancaire pe numéro ya PayPal compte ya PayPal afin que bo soutenir musala na Nzambe pona ba don na bino volontaire pe pona ba action de grâce na bino yango nde Nzamba batelio 2022 mobimba mais na moni action de grâce na yote pona Nzambe Nzambe ako batela susu ane oyo ndekolanga tous les dimanches nangonga ya 17h heure ya Bruxelles tozana enseignement biblique yaka oyekola ete soki oyekolite oyebite okokola te Nzambe pe ako confier yo makamine te otikala kaka na niveau ya kaka ya bakisikiti kaka na ba bonbon wana ba bisikiti spirituel yango Nzambe akopesa yo ba bonbon spirituel akopesa yo libala te akopesa yo mukanda te akopesa yo ozoluka na te tant que yo nano okolite la foi vient de ce qu'on entend yango yaka ete oyekola. Bien-aimé dans le Seigneur soki nano osabona nano te s'abonner na yo ndekolanga bo partager bo liker bo commentaire na yo eza na langue oyo oyebi malam et puis nazali ko conseiller bino ke bosala commentaire na bino na description na C na gauche ya vidéo na yo wana okomona place wana ezali ok ba commentaire etikala kalibela mais oyo ya direct oyo tant susu na yaka po ete natalango omoni ke YouTube alongoli yango. Bien-aimé dans le Seigneur yango wana bo like tango zali koya kokota culte eloko ya liboso like nano pona ko soutenir msala oyo ndekolanga yango oyo ba communiquer tozalaki nango mais na deuxième chaîne na biso chaîne na biso ezali kombo nango LRDC TV2 bo kende pe kuna bo like bo commenter bo s'abonner yango kuna ezali kaka ba enseignement pe toza na projet nango ya ba émission mais tango tokozwa ba matériel nyonso tokobanda kosala yango pe tokobanda ko inviter batu neti ba sujet neti alibala neti ba sujet ezali ke moto akoko bala ndengeni mais ba sujet neti ke bona nini ba divorce ezali ebele yango nde tokobanda kosala ba émission kuna tokobenga pe ba paya tant tokomi wana tokomi nasuka tokutani susu mukola lobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix. Bon invité pe bande comme susu butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.